Déjà, même c'est déjà annoncé qu'on est en 2025. Et il y aura des cadeaux pour ceux qui vont mieux travailler. Il y aura des trophées, il y aura des diplômes de mérite, il y aura des surprises spéciales. Donc, bateau va défendre ça qui, Inch'Allah, écoufélité, mais mukolo idéologie, mukolo événement, mukolo projet. Alors, ça l'ongo les 26. Kalou Jalobi, mukolo indusa, mukolo idéologie, il y a ba mérite, il y a ba trophée de mérite des agis la bisalo. Bayoka kanga boye kaka lisolande ke kaka neto lo ba lisole betami boye baba ke ba welisi. To bele bazomi tuna pourquoi si la kosala ba catégorie wana tant que sa première édition fallait porter ça nango grandement ouverte na moto tout. Bon, mon excellence c'est un peu la norme parce que tout ce qui est rare est cher. Zomona mam ça rare. Amona aka na scène. Ne ba matalane belé au mona été. Yango ça cher. Pour que na minutes oyo tout ça na la fille maudite. La fille maudite. Et puis tu vois na barre ba photo Mélanie. Papa, na tamole na mbongo te. Et comme yo sol sanga ko. C'est un problème. Yo so jour na tuni yo so jour mongo leko melite lisum. Ba lisum tu vois na barre ba photo consommer. Bongo ya ebite ke to mela. Ah. Elle ba mbongo oyo et ça ba ridicule. Eh. Ko defa lipo ko defa masanga et ça va tout ridicule. Faut éviter bien ko na. Bon, tu vois, les gars, na vandi na bar na yo to melate. Yo sopa. Ba ebi ke to melaka. Ebi na mbongo te. Ala mbongo te galo. Na mbongo te. Frère. Na mbongo te. Bokino na ngolo musika kuna te. Na zoleka kwa mbote papa. Boni. Nazoleka kabile kala yanga bi mama bokino na ngala ngambu kuna. Boni ya wabi Ndiye mama. Papa yo nani? Oh, biga to bosa na papa mama. Nani oteka? Nani oteka? Wana mbongo te. Ono so masanga mbongo. Mama mela. Mela loko mama li. Wana mbongo. Wana mbongo. Mama. Kilo. To fani a te ba dita do melo te. Ya solo. Wana mbongo. Wana yote. Pesa hiyo. Fongo la chérie. Ala. Oh, ebi mama nini nanda ukimeza? Baba la kipara. Nazana na sponsor. Je na kupa ya tikina kabilo na ndao keja. Mama moto mna kwanga mamoyo. Nasomi ona nzela kaka. Somi nzela. Mana tongo ngabi nena moni bele ebe ke nena moni yo elo mali des zanga te. Mama par respect mais là a ya nda kute. Ba evone ezoloba parce que na minute oyo mutasimbi game ya théâtre congolaise eza SB. Tobi mutasimbi game ya théâtre congolaise na minute oyo eza SB. Papa chéri binada majibe mpia na moto pamba. Azana kata soirée. Papa chéri azana soirée. Ba surprise de belé ba bina ngana dévoiler te. Surprise dévoiler papa chéri binadama azana soirée. Okana dévoiler kaka balimbisanga mamsi. Pardon, manager na biso Yann bolimbisanga. Merci beaucoup, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Clé Média Télévision. Bonjour, bonsoir Nabino, bon week-end Nabino partout, vos amis. Narola Nabiso na émission Oyo analyse sur avec Tonton Irano, les Tonton les Abakouk et ceux qui vont moni biso boye toyaka pambate boye bien tant Tonton Irano ayaka c'est que ya kolobe ali ya kosolola ya ko communiquer na baimboka et ali et merci mingi na babakuka de père et de mère ba fidèle ya SB Oyo balingaka soutenir maman na biso sila bisalu okapi et topesi susu merci mingi na maman Zozo na Inde la mère des opprimés tobosa na raté maman Elimbizi hymne national elongo na maman Kitoko Justine États-Unis bazalaka bongo et longo na maman Claudine Inès tozangisaka pe te na niveau ya France kopesa mbote mingi na maman Lisi Abakouk sans plus tarder tozopesa mbote na invité na biso na mokolo ya lelo tosengaki toyamba ye mokolo ya lelo lisusu na baye nyonso basepelaki balingaki tozongisa ye na plateau na biso ya Clé Média. Il s'agit bien de Kalouji, ministre ya Rankin. Kalouji, bonjour, bonsoir. Ouais, tonton Irano ya biso moko ya babakuk ya mokili mobimba mpo oza monde entier vraiment nasepeli lisusu na ndenge okanisi nga nayebi ke babakuku nyonso ya monde entier bamoure ya cinéma congolaise bato nyonso balingaka mams sila na bacollègue nde nyonso mosala
basepeli bamoni Kalouji ministre Rankine les tontons des Abakouk. Et voilà, merci beaucoup, ministre Rankine, tonton Kalouji, Bobengango Bongo Boromesana, Alobaki, ye aza biscuit kwikite, yaza na ye soki biscuit, soki chokite, abi ye ata gratana ya Babakouk azali na ye, yala baki bobenga na oyo nyoso bolingi. Tozo rappelé na bandeko bazwami kolanda biso na émission mokwalelo, SB ezali na événement monene oyo ezali na ngomba Kinshasa, et puis libanda ya mboka boyebi yango bien, il s'agit bien de Maribel gymnaste de Paris. Oyo ebelemi le 23 mai 2026 oyo, et puis toza na Montréal et pardon Madeleine oyo eza na Belgique, ben événement eza mibale le 6 juin na Madeleine et puis le 23 mai na France na engomba Kinshasa. Soki photo préciser na ndeko événement eza nini, ezali remise ya ba trophée oyo tobengi SB Award. SB Award, et voilà bato ebele babengaki mams basengaki vraiment édition oyo ezala, balobi pourquoi pas ko faire valoir bandeko na yo na musala oyo ya kitoko ba kosala na ngomba Kinshasa partout dans le monde na ba trophée ya mérite. Et voilà SB Award eza wana, ça fait déjà 1 an oyo postage esalemaki mpona korappelela bandeko SB Award to kobeta lisolo ezali ya 2025 ndenge baartiste baprestaki 2025, nani oyo ameritaki, nani oyo amarkaki bino. En tout cas bokota na plateforme ya SB officiel pona ko voter, pona ko sepela elongo. Je crois bien eza ma vote te, mais eza likambu ya koya ko se présenter, voilà na événement oyo ebelemi le 16 avril 2026 na ngomba Kinshasa. Ndeko oyo lingaka ba classe moyenne, ba classe oyo ya tolobaka ya bato mosolo, ba classe ezali wana par rapport à ba catégorie. Toza na catégorie ya $120 réali, catégorie ya $80 réali, catégorie aussi ya $50 ezali. Là vraiment vous serez très à l'aise. Eza na ba offre ezali na kati, soko za na besoin ba détail kota na kati ya plateforme ya SB officiel ozo ba détail, parce que bato ebele basepeli balobi mam sotie champagne, mam sotie vin, mam sosali boye esali esengo boyebi tolobaka mingi SB eza excellence. Eza excellence, eza pona kotuka ndeko moko boye te, mais ezali pona ko valoriser musala oyo ndenge tolobaki lisolo ya élargissement. Voilà pourquoi tolobaka SB eza kaka pona cinéma te, SB ezali société oyo ezo élargir ba projet pona ko mettre d'accord na population congolaise et partout dans le monde. Voilà toza na Kalouji ministre Rankine kaka nde tolobaki bato bazolemba yo te bazoloba kitoko. Kalouji kolemba koloba na TV te parce que fingaka te, ozalaka pe très poli. Est-ce que ozosepela na ndenge bato bazosepela na façon de dire na yo et puis façon d'être na yo na monde ya art? Ah oui, elenge ya éducation ezalaka siko bato baapprécier. So moni motu mo aza komitema na nzela ngai naza bien éduqué, naza bien éduqué te mpona akosa bato. Elenge ya éducation il faut bato nde baapprécier, bato nde bajuge. Et oui, moto aza bien instruit, bien éduqué, to moto azali mal éduqué. Oyebana kaka na bafaçon na biso na elateli mpe kolasaki moto aza bien éduqué, elateli kaka ozo comprendre. Eza une histoire comprendre yoka na elateli bacomprendre ke moto au moins kebakeba kaka na suki no bakojuge yo mpe. Malgré l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît l'habit, on reconnaît le sango par son habit. Ozo comprendre. Donc bayebaka sango na elateli na ye, mais elateli esalaka sango te. En quelque sorte vraiment na mona pesi programme nyonso bacomprendre eza ke masolo ya le 16 to bana vraiment na cadeau oyo mama salinga pesa baacteur na baactrice na ye, bato baméritaki, bato batravaille ndenge ye alingelaki, parce que couple eza ya ye, entreprise eza ya mams. Azalaka ye moko te, azalaka na bamanager yan, azalaka na batonton Vincent Chilouise. Ozomonaki aza na structure moko ya bato baza bien éduqué, bien instruit et puis baintellectuel. s'il faut rectifier eza kaka mpona baacteur na baactrice na ye te, na bacollègue na ye mpe en généralité oyo bapasaka na bango. Ben oui, wana ti to bacollègue de boulot. Donc ozala invité, ozala motu azala na kati ya SB ou les Abakouk
na oyo yaka lokola mercenaire oza collègue de service toza biso tu tosala mosala moko donc déjà Mams déjà annoncé qu'on est en 2025 et il y aura des cadeaux pour ceux qui vont mieux travailler. Il y aura des trophées, il y aura des diplômes de mérite, il y aura des surprises spéciales. Donc bato ba défensa qui Inch'Allah ekufelite mais mukolo idéologie, mukolo événement, mukolo projet. Alors ça longo score les 26. bato badévansaki Et bon, et bien bato ba défensaka pe ba idée ya bato. Ozomona oto koma na système boye. Na ko inspiration na nga mobo. Mais devant ba collègue na nga na obeta ngote. O ba ko yiba yo idée. Ba ke sala ngo. Malgré ba sala ngo na ba norme parce que ba sala na ba norme te parce que ezalaki inspiration na bango te. Mais ba ko yiba ka mutu ba ke développer. Ayo to koma na système ya bouche bée. Donc, il faut qu'on donne un avantage. Même c'est déjà publié quand on déjà dans ma page de tout que en 2025 et en 2026 il y aura des mérites, il y aura des trophées. On a bateau va mériter, bateau va travailler, bateau va bosser. Bon, moi remercier na part il y a SB na la structure nyonso et encadrera Mams. Et on se le 16 avril il y a le concert de revoir. Parce que Mams a un concert, a un spectacle dans Maribel le 23 mai et puis le 6 juin dans Madeleine. Alors, avant qu'il y ait un boété, c'est ça qu'il y a un tic là. Ma Congolais, au Bozana Kisasa, moi, Elo Mobo ya bien, moi, Kado Mobo ya bien. Donc, à juger bien, il y a un structure Mobimba. Il y a un organisateur, il y a SB Award, qui est le 16 avril, ma trophée, ma diplôme, et peu ça m'a. Et nayebi que tellement égozala, remise des artistes et comédiens. Moi, ouais, mais une chose, tu m'as gag, tu m'as ministre, peut-être que vous en avez, pour qu'on s'appelle ça, bah, tout nyonso au baroya, parce qu'il y a plus ça payant. Moni, parce que excellence, c'est Ali, et ben, n'a pas qu'à kabata bien. likambo nde yango oyo olobi ya biso eza payant ezoso mitema ya bato babi eza première édition s'il fala fungola mitema mpona bato nyonso pourquoi tie bacatégorie par catégorie alingi alakisa bato nini bato bele bazomituna pourquoi sila kosala bacatégorie wana tanke eza première édition fallait porte ezala nango grandement ouverte na moto tu bon moni excellence esengaka mpe banorme parce que tout ce qui est rare est cher ozomona Mams aza rare amonaka kaka na scène na bamatala nde belebele omona ete yango aza cher yango ozomona mpe bato bazalaka basoutenaka Mams to bato balingaka Mams omonaka baa bato mobeka bacatégorie ya baclasse ya banorme ozo comprendre donc apréféraki kosala otango payant mpona kolakisa ke SB bacook babonbon babiscuit batutu biso batutu toza na kati ya idéologie toza bato excellence alors te moto rare na public baconsommation kaka na bascène yango mpo événement ezala na banorme il faut tarif ezala yango moni atie bacatégorie ya baprix mpe na prix ya $120 place oyo baexcellence Christian Makengo bakovanda place oyo baya Thierry Monga so atindi délégation na ye place oyo baboss di David Mangaya so atindi délégation na ye to ye moko so aye akovanda $120 alors eya mpe na place ya $80 eya mpe na place ya $50 ozo comprendre donc bato bakozala vraiment à l'aise na sur tous les tables ekozala accompagné na champagne bamoët whisky de grande qualité c'est-à-dire omonama ke opesaki mbongo no pamba te apona komona babombo baodefile babilongi lokola bamichu babilongi lokola banayel babilongi lokola bagrace fita banayel bagrace fita banaomi lokwa baléance ozomona bana donc so omoni mona bolobi non en tout cas et Dieu créa la femme petit mo bazo raisonner bafille mo baza na éducation ozomona yango ozomona ke
baza toujours à la hauteur. Toute la ville, tout le monde, bazo le bela bango. Donc, bato baya avant les 16, bato baya les 16, bazala dessus te, mam ça préparer les bino makamba kitoko parce que yemoko azalaki kolo idée wana, kolo vision que il faut que bana ko remercier Bacter. ndo révélé biso loko yo nayebi te soki esede pa na moolanda ngai awa soki mpe mamo international oza connecté nabosani te mi de la taylor so boza connecté boolanda ngai Kaluja alobi mukolo indusa mukolo idéologie ya bamérite ya batrophée de mérite ezalaki sila bisalo bayokaka kaka boye kaka lisolo ya ndeke kaka nde tolobaka lisolo ebetami boye ba bake bawelisi ayaya lipama te kofele kasi bawelawela tala lelo boye On va compte ça rendre ton den. eza bakonta rendre te tosolola na baye bazocomprendre baza wana bazoyeba bato lokola bamama Françoise baolanda biso baocomprendre ke tonto irana oloba makambo na ntina Sur le SB, ba œuvre nem de le bela biso. Zomon. On a polémique na mututé, on a concurrence na batuté parce que quand l'événement oyo on a aussi appel Hélène Kiala, mère de 7 enfants, mère de 7 étoiles, Hélène Kiala, alobi Kaluji na osenga congé na musala pona ko mona ndenge batu ba ozoba trophée de mérite. Maman Mbombo, Bobette Mbombo, na kata Lyon, alobi si Dieu voulant, na oya le 16 avril. La BBC Lukamba n'en parlons pas. Elle a battu son billet pour un événement MAMS. olobi te tolinga mams parce que aza vrai bato balongo Europe bazoya awa na Afrique baassiste na événement et puis bazongi soki ozala donc wana osenga na bato tu maloba ezala mokie mosala nde ezala ebele na sir ototala dernière film avec na SB la maison de mon père ozo comprendre na terrain sans conquérant soto question na les abakouk na minutes oyo toza na la fille maudite la fille maudite rien à dire bouleversé makambo rien à dire ba œuvre nde ezoloba parce que na minute oyo moto asimbi game ya théâtre congolaise eza SB lobi moto asimbi game ya théâtre congolaise na minute oyo eza SB wana ma polémique eza bango avec tout ton cœur bango na pe na ba audience on a komi nango et puis opinion publique alors nata kutu public na biso o ba respecter biso ti bona mpanzi côté na internet côté la ba partage ya ba film ba partage ya ba tableau au mona kaka ba film ya SB les abakouk SB ba tableau ya ba Naël ba tableau ya ba Ladona ba tableau ya ba Serge bapartage ezosama gratuitement na bapage ya bato omona bato bazopartage bato bazokata batableau bazotia yango vraiment na osenga merci na bapage nyonso oyo bazokodiffuze bazokata batableau bazopiblie na baplateforme na bango donc sans lomeya bazosala yango gratuit parce que bafilme eza na bamessage filme efo eza na message ngama na ofanda bomo ya kuma papa lobi naka luti félicitation o carnet rôle wana bien ba disha kalambi ba féliciter vous comprenez ça dit ngama na opesa merci na ba idée moko salvatrice oyo mams aza nango na mutu azo travailler moko te na ba Serge yeye toza na ba fly vous comprenez bango ba tout montre et likolo lorsque tona ibenge tolongola ibenge tokoma na entraîneur à Léopard Mundele wana Fachi Beton abengaki tu es le meilleur coach du monde Vincent Chilouise vous comprenez parce que la minute oyo Léopard et tu peux défendre Congo après 52 ans de na coupe du monde SB et défendre théâtre congolaise le 23 na Maribel le 6 na Madeleine na Belgique
Donc, si je comprends bien, il y a RDC. Vous comprenez? Donc, Irano, on a SB est en excellence. Est-ce que au lieu de parrain, quand on va parrainer événement le 16, on a remise, il y a un trophée. Bossani, hein, Bossani. Grand prêtre de l'Ikonzinga, Jean-Marie Kassanda. Ah, ok. Jean-Marie Kassanda, c'est le parrain de l'événement. Vous avez ce que le niveau de bateau pour parrainer l'événement même. Jean-Marie Kassamba, ouais, télé 50. Là, ce que télé 50. Maman la TV. Jean-Marie Kassamba, père en a idéologie. Taba surprise belé. Papa chéri, binada majibe mpiana moto pamba. Azana kata soirée. Papa chéri, azana soirée. Ba surprise belé ba bina ngana dévoiler te. Surprise dévoilé. Papa chéri binada ma azana soirée. Oka na dévoiler kaka ba limbisanga mams. Pardon, manager na biso Yann, bo limbisanga. Nati ngaba fanatique mingi. Na ko bombela bango vérité te. Donc Jean-Marie Kassanda papa soit aux alaza parrain. Papa chéri binada moto pamba, il sera de la patrie. Na ba surprise ebele obolingara bazala pe donc phénomène le kitoko batu bo benga ba numéro to ezala wana osoma ba bien na bino et phénomène na collège Boboto na collège Boboto na Gombe. Alors makambo to koleka wana forme ko beta comme il se doit ngana roya na ozala pe parmi bato o participer na otani makambo koleka. Vous avez makasi pour Rissel Molière pour babi et design des fois te donc on a polémique mais babi moi on a lui azara nkoi on a bombo mo ya footer bombo tout babetaka forme vous comprenez faut aller Emmanuel Tara abetaka forme bato tout dans la bango on a babetaka forme Mika mutu nanga Mika abetaka pe forme donc na moko tout donc rien à dire nabi ke batonto lulu ba osala wana ba spawn gesho ba osala na biso donc makambo te za na opepele. Alors si pas osala Caprio pe moi la parler auto même un film ana ya mon film ya la fille maudite c'est ça tozo memango kitoko nazo mona ba commentaire ne ba féliciter justement yango tonto lobela la fille maudite auto sengi na ndeko tu aza branché na Rolanda biso kota na les Abakouk de l'SB vous trouverez déjà les épisodes au ezolanda na kati ya plateforme wana et 7e de l'autre samedi de l'autre samedi 7e épisode de kota donc batuma consommer vraiment BBC ça méga BBC vraiment ah wata méga pour aller na 7e épisode mais siko na mona ba page net na pesi mbote mingi na Sabrina Zoom ndeko na biso mwasi pas en rater ko kata ba partie ba film Sabrina Zoom azui parti na yo na DiCaprio parti ozo baye bière boye na parti mosusu oyaki bo baye bola réate amina to sopera azolega bona kwanga ye bapele bière obiki eloko wana elobisi bato fort mais masananga aza masananga aza ala molima servitude ye kaka mwasi na ye alia mama bokilo na ye alia mais nga masana oyo tosala neki kopera na kufa moka te ozomona loye ndenge aza na vraimen aza donc amoureux sa femme ou rien DiCaprio nga aza mutu na yo so tozwi la tokabolaka juste zala mpe na économie oza koinvestir kaka mpo amona mwasi papa oyo ti serge akobeta oclé de roue opanzo mutu wana moke deux fois te. En tout cas beaucoup de la plateforme les Abakouk de l'SB on n'est pas là pour analyser beaucoup plus na film parce que film est en cours ils en a kati ya il y a déroulement bato bazo consommer beau continuer à consommer donc peut-être à la fin il est pour soutirer quelques leçons et beaucoup plus faire des remarques alors pardon lelo oyo ministre Rankin bato balobi film wana ezotalisa bafille ya matalana bafille balingi koyelisa bato fo batala conseil oyo ndeko na bango la dona azopesa bato batala convier batala vie aux réseaux sociaux ezomema bato donc kote wana vraimen bazala attentive balanda leson nini bakozwa na suka ya filme balanda la dona balanda mpe nganga na ye kipekapeka so comprendre batala 50-50 donc partage ego partage ego donc
Bon auto reçoit 50 50. Donc quand on va commenter sur film était va consommer en gros vraiment va consommer et na suka to roya ce que pour ça là to décortiquer à la fin quoi. Merci beaucoup, ministre Rankin Kalouji. Vous êtes là sur Clé Média Télévision. Consommez, likez, partagez, s'abonnez aussi. Et Rosala Biso et Sengo Makasi. Karandenge Sara et Sengo Mingi. Na maman Mireille Abakuka. Tobosa na rapete. Maman Claudine Inès. Vous avez vraiment ébélé na Rolanda Biso. Maman Mireille. Maman Françoise Nangola. Ba Nangola nyo sitope simino bambote ébélé. Bolanda Biso na musika. Et vous avez un peu na consommer. Et SB token de na imparfait peut prendre fin na 14e épisode je crois Imparfait dans la SB kuna petu su munduki kuna vraiment munduki na fani maboye petit nanga Jani Boyemba na États-Unis na binanga vie mais na imparfait pour ni nozate li follow zala ngabi ngana na les abakuku mama sataki ngana les abakuku do ba tu leli film na mabe imparfait. Jani Boyemba, merci d'encouragement. Ma sœur Nana na kataba Italie. Sœur Nana Yvette Madimomo na kataba États-Unis. Bon les mako consommer, c'est bon consommer. Le film la biso qui toko auto proposer million na SB na les abakouk. Vraiment Jani Boyemba qui toka trop. Bon les maté bon partager, surtout partage. Bon s'abonner na SB, bon s'abonner na les abakouk parce que yango nde et tout tel cas nango tozalaki na RTNC maboke ngali ya nini théâtre de chez nous ezala lisuute mams ayeli biso lisusu idéologie wana mpo bato barevivre basentiment wana donc bosabone bolemba te kolike kopartage kokommente vraiment na bapesa merci na bato tout barythme wanda bakokommente vraiment bato balingi mams aza ya nzambe ye vraiment okobundisa ye mitali ye babundisaka mwana nzambe te oye moko alobaki garder silence et moi je combattais pour vous mams asali bino je wana ya garder silence bozobunda na nzambe botika na bino ye nga na reverse botika na bino kobundisa mams mpo akotikalaka jamais koya korépondre mpo aosala vexe wana garder silence bozobunda sikoyo na nzambe sikoyo obunda na nzambe tiaka foin babendo pema yango nde likambo moto asimbi souffle de vie ozolinga obundisa ye fo nzambe abendo pema lelele ewele esili. Merci beaucoup ministre Gargi tokosisa boye te sans tokota lisolo oyo ya José de Londres oyo azali tokozangisa yango te parce tomonaki mwa eningani bato ebele baye na baanalyse ebele balobi José de Londres azo escroquer kaka tosalaki émission passé tolobaki non eza bongo te bato ebele bayebi te eza bongo. Alors qu'est-ce qui se passe réellement na page ya président na yo José de Londres Sida Bilele? Est-ce que c'est lui l'auteur ou to peut-être eza nango kaka nde tolobaka eza batrafic oyo tobengaka babengaka yango nini bapirate voilà bapiratage nde bapirataka bacompte est-ce que eza yango to eza yango te bon eza yango kaka te masala nga bogali bongongo na kati ya bairlande batrezege mowalawala na kati ya baallemane ebisinga me Kalouji qu'est-ce qu'il y a habité de Londres aza ya nzambe moni mutu tu aka na bénédiction bato bakombataka ye de Londres azalaka kombati me nzambe abimisa ye victorieux bato wana baza badictateur oyo baosala bacampagne ya déstabilisation bayebake échec oyo amonaki de Londres ascroqué ye azwa bapreuve akende ngo na parquet akefunda soki wana poto okeye nango mbila keye nango mairie oza awa keye nango auditorat mpe de Londres se porte très bien bokotana bapage na batiktok ne bomona azobeta forme aobina na ye elakisi kaya na problème na mutu te milie akobima te akendaka mosala na ye nzambe apesa ye doki na ye aza kitoko si die vula esaki bino ane oyo ekosila te de Londres ozala na biso par la grâce de Dieu inchallah asali concurrence na mutu te ebike baya te oza mbota bakota likambo na ye bavela so lokola ya choisi matata
les mystérieux. Encore ta makambu ya sida bilele. Pourquoi ne pas passer qu'au démentir dans le dossier parce qu'ils ont salir peu réputation. Dans 6 semaines on a Paris, on ne pas confort na ni gagnement. Yena oleka wana po aloba parce que trop c'est trop. Et d'après la sola qui n'a de tendresse na bengaki na lobby kaka po na mokili mobimba tendresse oyoka nga. Ayoka nga, ayoka peka ngambe. Yala tata mwasi. Là na benge tendresse, attention. Abinanga banoko abana. Bolimbisa na chena se. Abiwana papa. Yeba ke so presa ye au fou. Pour tendresse. Au fou comme na rompo Willery. Au fou comme na rompo Victoire. Au fou comme na rompo ngaba. Tous les ronds-points. Pour rien être au fou comme ici wana. Au fou comme mets-toi genoux, les mains en l'air, allez. C'est un pardon. Parce que on a peur naé, vous comprenez. Aminanga yaya na yoki, azonga lisusu te. Po ya mama, tata mwasi abana. Tuta ba noko abana naé. Donc c'est la famille. Ba tuta mikili o boso na ba page wana ko finga de Londres, boko finga boko loba, akoloba, ako changer naé et ako répondre te mais on n'a pas mis pour éclaircir opinion qui est c'est des billes ko swag. Vraiment ça qui erreur grave. Et que ce que bandango ne bandeli action na luba na présenter ba sincère condoléances na pakaloui. OK. Vraiment venant Adolphe autobus ça moi on est à 17 ans. Vraiment mes sincères condoléances les plus attristées. Na présenter ba condoléances na venanga pakaloui nzambo apesa ki azui à consoler yo, à consoler maman, à consoler famille mobimba. Parce que c'est pas facile à perdre vraiment à 17 ans. De 0 à 17 ans. Pour les bisous, on a un bébé, tout ça boy. Sikoyo, moi, je suis à 17 ans. Donc, ils ont un choc moko. Mais ils ont un consoler. Vraiment, qui m'y a fait, ils ont la carte de la famille. Merci beaucoup, ça fait mal. Moi aussi, je martèle sur ça pour dire que mes condoléances sincèrement à toute la corporation des artistes et comédiens parce que Pakaloui a fait partie de la corporation. Moi, je Pakaloui, moi, je artiste et comédien. Donc, ça fait mal. Ma condoléances, Nabino, et je crois que tu as un programme avec le temps, Dieu voulant, tu as un programme pour nous éclaircir. Bino, tu as la vérité. Biso, tu as la CT, Radio Totoa, voilà. Et Pakaloui courage yabi que eza pasi makasi donc voilà quoi. Alors tu comme presque à la fin et s'il faut préciser donc ezaki ba piratage ou salami ba piratage et puis là baza mal intentionné na mona film mo bozo finga de Londres après azo finga sur ce trésor pour tout na mona ma bordel ngo wana na mona ba bilo ne bordel wana ça ba n'importe quoi ba tout temps kombo na été pour to peut ça un pivot. Donc il y a alembate il y a ole sa page nae na kofinga ba vie ya batu. Donc ba ne ba ole mbonga masumu. Vous comprenez? Bana na yo ba ole mbongo ya masumu o salir ba vie ya batu au YouTube afuta yo ole sa famille na yo mais fimbo nzambe za na data ya ba nini? Fimbo nzambe ya na delete. Fimbo nzambe ya na delete. Yo lefa no famille na mbonga masumu finga no de Londres finga notre raison pour tout finga no ba artiste mais bana na yo bakota wese banyata mabele ba pema mupepe o nzamba sala les conséquences corrigent mieux que des conseils. Merci beaucoup Kalou Jimini Sarankin et tokon presque à la fin na habité tiens dernier mot par rapport à l'émission Lelo par rapport à l'événement ici la Bissalou, par rapport à la prestation na Yoma Amunio, c'est donc kitoko, les gens t'applaudissent, bazo sepela na attitude na ko jouer, balobi jeune kitoko, surtout dio na yo na DiCaprio et même ça l'embate, ce qui occasionne comme on a ezonga razonga que ça la bien. Un mot par rapport à dernière parole pour l'émission. Nous remercier ma collègue du tout autour de travail na bango na SB na les Abapouk. Bah, je sais ma meilleure pour toi jouer la mission soit meilleure. Vous comprenez? On a foutu à Zate, on a. Mais ça y est, moi retrouver hein, qui PK, DiCaprio, bon on a peu moi casting. Nous sommes elle comme na casting ndé. Casting ndé ça
secret à film. Film secret dans le casting. Donc, vraiment, merci à ma collègue du tout pour bosser. Et puis là, on s'est là, pour bosser dans mon thème, mon corps. Ça dit, oh, lingi, on a place, unité Zali, Zamba Zali. Parce que nga avant to tourner to sambelaka. Si ko nga so na vidéo na kinasu mupanzi na bengi lisusu passer la dose. Dose unique. Na benga su passe na kuzu. A multiplier susu nguya. Donc so mona récite ya ba film c'est que ça ka ngona prière rebelle na amour vrai. So mona un des entre biso na biso donc tout ça bien envers muninga. Vraiment tu vas retenir les 16 les conseils de revoir. Spectacle au moment où on peut s'amuser pour défendre ce drapeau léopard il y a théâtre congolaise et risque de défendre ce qu'on Jamaïque en France et défendre ce qu'on Jamaïque en France et puis la Belgique batubaya bozo ba place na bango vraiment Soubi bosenga yo nalandi na ba commentaire Kaluchi mams Kaluchi s'occuper de retrouver Kaluchi na spectacle basenga nga vraiment basenga pas mams pour le battre bosenga pas mams bosenga pas mams bosenga pas mams bolemba te bokomela mams bokomela manager na biso Yann bokomela tonton Vincent Louise bokomela baba kuku nyonso mama Château Rouge bokomela mams Hélène Kiala mère de 7 étoiles komela mams Mbombo Bobette komela mams Serre la chou komela mams Jaël Show komela mams nani so komela mams Bazuma komela mams et c'est de Panama maman international et c'est de Panama komela mams et c'est de Panama komela mams yebinga tanga yo te yo te ye mkoto tata komela sans polémique a kufa nzala kin question emenea obi emenea ayiba koma bato emenea ye akufa nzala vraiment ministre Ranki emenea okufa nzala ministre Ranki nabi emenea okufa nzala emenea okufa nzala emenea okufa nzala enenea okufa nzala emenea okufa nzala Kaluchi oyo ara musique. En tout cas, merci beaucoup Nabino tout bozaki connecté branché na Clé Média Télévision. Sentiment za rango boy. A to za na sengo joie ebisengwe. Question me repose un peu dadi di kamala bande ko lobango. Ebisengwe yango yo. A to za na joie. A mamu ya ba stress za raté elongo na mams elongo na babaku elongo na bato balingaka cinéma za à mon état makambo ezokende kitoko le 16 avril. Rendez-vous balobi na collège Boboto ndenge kaka ministre Ranki na lobi et puis tozawana le 23 mai la kala mingi to toya na émission moko la mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela azali koya sila bekam azali koya makolo eza na nzela azoya mwana nzambe azoya kala te tozozwa la avant goût le 16 awa tosepela Kaluchi abi bapekisaki ya dévoilé mais ke bana mystique efumi papa chéri midadama omoni mpe boye mopanzi boye praton piana ye mpe piano no siti bango kaka ndenge ekendaka makambo mosusu kitoko oyebi kaka ndenge junior piana mpe azalaka wana tiseke déjà papa mpa kozala celui qui a vu le fils a vu le père ntango junior piana jouera na SB ça veut dire keba na ministike afungumi mpe papa mpa kozala makambo ye kitoko tobosanaka pe te la cheftaine de l'équipe aza wana Michou Mbembele mwana mwasi oyo innocente ya kitoko boye akomema ngambu na bote na ye tokosala konini eza bacharge na ye moko parce que bote mpe elekaka mpe boye te elongo na Naomi Lokwa alliance ya bambino na mosika mpe bambino kaka na poto toyebi ti SB efr voye esisaka bato bavoyageaka entreprise ya bongo ezalaka te na kini oyo na monde ya théâtre baartiste mosusu baza na poto misusu baza soki wapi donc bango tu baza na kati ya entreprise kaka merci beaucoup na bino tu bozwaki confiance wana obenga biso banimero eza affiché oza na besoin ya tonton Kaluchi
bosengi bokomela biso akozala ne dispo mpona bino akosepelisa bino na ndenge bolingaka oyo mpasa na besoin kopesa cadeau mpo tokende nango pembe numéro na ye ezali nayebi te soki eza mi place kongoma numéro na nga bato balibi numéro na nga baomona bazongo na pasi eza nango simple plus 243 89 64 36 268 89 64 36 268. Merci na batutu bapesa nga baencouragement le batutu kodeguerpir biso wana palais wana image bataki kodeguerpir biso vraiment esalaki mpasi mais nzambe abaki na akotika nga te bato bengaki omudamosu oyebi aza karaoke donc karaoke quoi donc plus 243 89 64 36 268 donc après comment peut se voir dans l'écran oza deguerpiller nazama libanda nzila me eleka nango omona nzambe tala mpe cachet moko ekoswisa motu garanti donc wana ya pas match ya pas photo mais rien n'empêche mama elimbizi hymne national elongo na mama zozo na Inde la mère des opprimés balobi bamama oyo malonga oyo batalaka likambo oyo babi te mama zozo na Inde mama zozo Agnès mais c'est facile abenga mams c'est facile benga mams mama zozo kota likambo yango vraiment ye alinga oyo ntunga boye te déjà ole ye ntunga elekaka pamba te ole o te naliaki kwanga pamba ezanga bilei te mama zozo ayoki elongo na mama afi mayemba bango tout baza d'accord déjà na koloba ke ministre Rankine soit calme makambo badeguerpissement wana bakamike donc oza déjà na solution ya malonga merci beaucoup na bino tout totikala toujours branché et puis tozala scotché branché parce que le 16 wana esalinga mpasi mpo eza makambo gouvernement ekoti yango nayebi te soki esibi yango balingi batia yango na niveau nini tolobaki eza nango kaka objectif ya kosala chaîne YouTube mpona batéâtre mais sikoyo oyo ekoti makambo ya gouvernement eza susu makambo ya théâtre allez-y comprendre eza patrimoine eza patrimoine il faut pas respecter yango eza patrimoine ezomona place batonton Jacob alekaka tonton Jacob aleka na SB eza place ba excellent donc omona ba excellent Chriske Makengo kada ya lobala lito ya mokonzi atala SB kasi oyoma moniti les 16 c'est payant et non gratuit tobona so gratuité ok gratuité de l'enseignement gratuité de la maternité oya bokota onango mpe mvula ai tosisi kaka mpona koloba mingi te o te tonton yo olobaka boye mpona nini en tout cas merci na bino nyonso tomonani prochainement bye bye. Il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence.
Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.